Toki sikoyo na maimatali mboka République démocratique du Congo to sabino ete awa na mboka mikili tozali ya mpoto ezali na masolo yo ba opposant ya République démocratique du Congo ba oyo baza ba candidat na présidence de la République na ba oyo bazala ki débouté empêché ba zali na masolo baki kokota na Genève pona candidat commun ya opposition. To ko souhaiter bango bokasi pe bonne chance pona babimisa candidat commun wana po ezali na intérêt na bango nyonso pona ba se retrouver to sengi na bango bamikitisa to sengi na bango komikitisa eza eloko moyene mingi eza kaka te ba oyo bazali sus na chance te ya kozala na course na présidentielle eza pe kaka te ba oyo baza na bango na chance te ya kozala voter po bazala président de la République eza pe na oyo aza na chance mingi bango nyonso bamikitisa koyeba ete na ntango oyo bondimi kosangana kosolola pona nani ba soutenir na baninga nyonso atako okoki oloba ba voix te kasi lisanga na bino nde eza bokasi na bino donc komikitisa kondimana pe ko continuer na lisanga bomoko wana na sima ya ba élection parce que yango ezali politique ezate bat ba kofanda kaka ba bon biso to pesi yo maboko biso to teli lo bana biso epana yo nde bapo na yo na bato na biso ba som boka ba moto to présenter bino yeyo pour l'opposition bo sala na ye président de la République et sili wana l'équipe président allez bobo sani bango eloko te eza pete bango pe bakoloba soki biso te nde akon président te eza pe bongo te po moto yo biso to komona ezali Félix Tshisekedi président UDPS président ya rassemblement oyo azali bino moko boyebi na position ya kogani bato nyonso kuna na République démocratique du Congo to kota ba détail te boyebi poso eleki to lobelaki yango pe na radio awa na ba détail misusu pe yango ezali ndenge wana oko kako tokosenga po ba conjoncture pe ndenge ezokende pe na ndenge nango mosusu to boite to lobaki pe na ntango na kala na 2011 na lobaka likambo na zongela kango toujours na lobaki pe pona Pape Tshisekedi wa Mulumba basangana pona ye pe esalete bayiba victoire na ete kasi ekendeki na ndenge to souhaitaki te lisanga wana esalaki bino moko boyebi esalaki ekomaki mpasi na nsima wana pona koreklame victoire na ye oyo ezalaki ya komonana kasi pa fraude pe ya komonana tala Kabila fandi tia ekolekisa isusu dele na ye ya manda na ndenge constitution eza koloba mutema mabeti koyokana komikitisa pona kotala soki etumba oyo ezali yango moko ya kolongola Kabila na régime na ye na bato na ye po eza pourriture oyo ba médiocre oyo bakosala mboka eza ko avancer te alors esengeli kotia yango liboso pe koyeba baninga oyo sali na bango etumba oyo bazaki na yo soutien oyo bapesaki na ndenge nyonso esengeli koyeba ndenge ya kokende na bango na sima etumba wana pona koyeba ndenge baba ko entretenir ba relation to boite Pape Tshisekedi wa Mulumba lobaka na tango na ye non moto na moto akenda ndenge na ye to eza droit ya motu bon effectivement bato pe bakende déjà na ndenge na bango bati ba candidature na bango
na ndenge ya droit na bango. Ben sikoyo bako obligé pe batute ba bimisa candidat moko. Mais eza stratégie. Toyoka yo Papa Etienne Tshisekedi Wambulu balobaki na tango wana. Je crois que le débat est clos parce que je ne suis pas d'accord avec cette légende qui veut que dans l'opposition, il faut une candidature unique, qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres candidats. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois qu'on ne doit forcer personne pour appuyer la candidature de Tshisekedi. Je crois que ceux qui vont appuyer suffisent. Pour ceux qui n'ont pas encore appuyé, ils ont le droit de présenter leur candidature en indépendant ou appuyé par des partis politiques. Boyo Kibinomoko ndenga lobaki ba tupe siko toza na stade batu asi batile ba candidature na monde balingaki mais sikoyo ezali kama stratégie hein o ezosa siko poto vivre déjà expérience auto vaki na 2011 o ye moko Papa Etienne Tshisekedi Wambulu azaki candidat akendeki bongo na suka na utako yebisa bino toyebi suite ndenge elekaki suite fin. Donc sikoyo tokolinga te to refaire lisusu même histoire o toyebi ke to prévenir yango eloko biso tosenga kaka bato bamikitisa ndenge totikoloba pona makambo ekende pe koyeba kozala ba partenaire na yo na ntango bobundaki bolongi etumba bo kende elongo. Likamsuso tolingaki to bakisa na likamasation République démocratique du Congo ezali likambo yo mingongo mitelemi ya opposition à République démocratique du Congo na société civile bakosenga ete seni alongola Emmanuel Shadari o Kabila ati comme candidat na bango na course ya présidentielle ba écarté pour nini po ya buki mibeko abuki mibeko oyo ezali pona maponami mibeko ya maponami ya buki yango oyo ezaki déclaration basalaki yango mokombo alobi mercredi 7 novembre ya mbolo tozali balobi ete ye Shadari akamati bato oyo bazali kosala misala na l'État pe ba moyen ya l'État ati yango po na élection na ye, pour la campagne na ye, pour la front na bango commun pour le Congo FCC basala équipe na ye ou ye abimisi pour la campagne électorale na ye bato basana kati wana oyo batali na misala ya l'État pe ba moyen na ba bien l'État oyo ye a ko asili ko salela nde balobi abuki mbeko monene oyo ekosalete esengeli balongola ye wana. Bon, wana ezali soki bato balobi te wana tokoyebisa bino na radio Isanga bokobaki bato balobaki te ebanaki te makambo mosusu boyebi histoire esungaka mingi etangisaka bato makambo ebele soki bato balobeli makambo mosusu te ekoyebana te elobi likambo yango ezalaki ndenge nini tika balobela po mingi bakobaki bakanti penza kosala kutu nini sana non likambo ezali kolobela kotelemela mabe ezali na motuya mingi koleka efe oyo ekosala na ndenge otelemeli po efe bato balinga bamona ngo lelo kaka mais tant mosusu ekoya kosala malobi na bana oyo bakoapprendre ntango bakotanga histoire bakoyebake kambesa bakoyebake bato wana bazalaka bamédiocre ya solo po mabe basalaki ebele boyi mpe bakobaki nango na matoyi mangongi na bango wana ekopesa bango mayele po balinga lisusu te makambo wana eya kasi bato bafani na bango nini babiki esala nini ata soki totemeli yango moto akoyoka bakosala nini ekoyede pe te mpona bana bakoya nsima baapprendre bayeba wana nga bino soki tekende na ngai akabona na bino mpe solo mpona mboka République démocratique du Congo tobosani te kuna mpasi na likambo na guerre na likambo na insécurité na Kasai na Est ezali kaka oyo eza nango likambo oyo eza tous les jours kuna mboka République démocratique du Congo ata soki
tolobelaka yango tous les jours te awa na radio ntango tozalaka na radio kasi tozalaka concerné na situation wana oyo ezali créer na pouvoir en place pe eza nourri na pouvoir en place bango moko basalaka eloko te mpona kobundela yango sikoyo bazwi camion ya armée mpona salisa baélection transporter un matériel kasi camion yango balakisaka biso te ntango ezobima na bavion wana mpo ekende kosala guerre kuna na este ekende kosisa yango. Quelque part, il faut se demander ce qui vraiment est utile pour le peuple congolais à vivre la situation oyo. Les expériences oyo sengeli batu bai bandenge ya ko maîtriser yango pe ko lekisa yango. Voilà.